Les paroles à Elobia qui pour distribuer, c'est des babetiers Nabana Matongé à Saint-Joseph. À Saint-Joseph, même vieille Moko de vie naïe, les raki en vie. Alobaki ke bako côté na petuana jamais. C'est mon qui l'aide. Qui surpris ndenge zale la ndenge wana. A sepela gi nangote. A sepela gi nango ata mukete. Vous comprenez? Donc yemoko yebisa biso ke lelo yo ayibisinga non petit na ngazi makanda lelo so ngana kufi mutu wana aya na matanga na ngate. Congo, Glody Diasiga, la mignonne, la mignonne, Tracy Mbelenga Pro. Merci beaucoup, Bana Brazzaville, Bana Angola, Bana Mukilmobimba, Bana Poto, Bana États-Unis, Baoutou Balela, tonton de la presse congolaise, Juvenal qui Bala Nélénia Congo TV officiel. Donc, idéologie toujours ne changera jamais. Tout ça, c'est qu'on a Molokai par rapport à l'actualité, Oyo, et Panzani Kinshasa Mobimba, et Panzani Congo Mobimba, Boyebi Kenga, la salle d'atterrissage forcé, et Siga Oyo, Batouba, quoi franchir, nous essayons peut-être pour en recevoir information. Dans un cas de Molokai, il paraîtrait que Rossard, Oyo, Azali porte-parole, il y a Kofi Olomide, avec pour la distribution, il y a CD, il y a Petit Rossi, Oyo Kofi Olomide, à celle qui fait naïe, Papa Wemba. Bah, Betty Rossard, le Oyo Rossard, entre la vie et la mort, na Saint-Joseph. Alors, dans un cas de Mabele, dans un dit de Oyo Azali, Mona Molokai, il y a un meka Kosoana, ceux qui passent à qui na Katsuana, Toromé Kosoana, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour mon frère. Ça va? Oui, ça va à merveille, tous allés. À merveille toujours. Alors, d'abord, ça fait plus de 2 mois, il y a des autres jours que Nebana Papa Tikakibiso, Bana Molokai n'a évité. Pour t'avoir des Silibino, ou bien, pour continuer, route Nabino toujours. Bon, maintenant, si la rapport à Bapaya, moi, je suis Panzani de grand prêtre à Lobaki. Je suis à Dei. Tozalaga toujours na Dei. Maintenant, on a biso Silina Nouté. Tozole laga Papati, Togole laga Ekaka. Pour chanter la bonne azalate par aux alates. Pour les lagaïgatika. On me dit que il faut tourner page. Tu retourner page, mais mon thème est un peu na passi. Tu as un chagrin trop à perdre, mon tour la papa na biso donc. Passi on est loin de l'autre. Et loin de l'autre. Par rapport notre Robert à moi les solo par rapport à la musicien na biso, le Oyo Kofi Olomide a sali hommage na vie naie Petit Rossi. Oyo chanson Mogito ko batebele ba c'est penango, mais qu'est-ce qui a fait que lelo oyo l'un de porte-parole aye pour distribuer ngo na ba maison de disques OK bo so bo bakaye bo beta na ba niveau mo que non aza na hôpital ya Saint-Joseph. Bon on a go regretter makambo wana biso na litonge toyebi yango te. Donc toi na temps makambo wana te donc soke salami pour na bato e salami talibango biso peu importe wana makambo na biso ezali vive ezali et otoana makambo no ya orchestre na biso tozolandela donc ba makambo oyo bimi ba rimer ndenge ezalaka na kini ba luka bato ba kosala makambo wana mais biso toana temps wana te. Il paraîtrait que non bozana ba commande en fait ba commanda d'élite o ba sara ba biloko wana bana Molokai formation uti pa nani mais uti na Molokai tozana kati ya Molokai tozana kati ya village Molokai mutu moko ta bimi po asala eloko boye pe akobimaka te. Pour toi, on a temps, on a été. On m'a dit que tu as passe na motema. Donc, tu es là. Tu as temps, on a été. Ce que ça vient na Nzembo, selon lui, pas de problème. Mais pour Nabiso, et ça la biso le côté, tu es menacé par rapport à quoi? Tu as temps, on a été. Donc, biso vraiment, tu as un problème, on a été. En fait, quand je vous pose cette question par rapport à Bana Molokai, regret na yo. Par rapport à Ninga Viatiki Biso, par rapport à ma collègue Naye, à ma petite Naye, à ma mission, regret na Bino et Salarani. Bon, tout ça, un regret ma casse par rapport au père de grand chanteur, le rôle à Papa Wemba. Donc, tout l'inga que Mutu Oyo, Ayemba ne ma casse, le rôle à beaucoup la Yemba qui grand prêtre, Imo grand maïs, que son âme repose en paix. Mais Bazali. Mais le roi Bali, va prouver Bisson en achant, va prouver Bisson en Makambatinate.
Ba pouvait biso na chant. Chant par rapport aux autres, chant par rapport il y a hommage. Par rapport à chant, jusque là chanteur moko na salina nous nzembo te. Mais Koffi Olomide sali yango ba misebele ba sali. Na lobi boy par rapport ya niveau ya nzembo. Ya texte ya nzembo to yoka. Oki blessure. Oki nzembo viatika kiti blessure. Est-ce que chant moko ezala près na kilo ya blessure to yoka ngo? Petit Rosé quotité. Donc toi on a besoin de chanteur ayemba pour te confirmer. Toi on a besoin de chanteur. Donc Nzembo est confirmé. Blessure, on a devoir à domicile. Mon petit aussi. Et continue noter. Ils sont toyés, toi tu es blessure. Nzembo beaucoup la tika. Ça on a lobby. Ça on a par rapport à Michel n'est pas MB. Est-ce que Nzembo on a bien? On a bien. Est-ce que on a bien mais yoka Nzembo parce que on a besoin de chant et bima. Et ça na kilo wana ya vie. Donc on sait la vie Nzembo te ka pona o sale la grand maïs ka Nzembo pona sentiment te. Sale la Nzembo za na kilo ya ye. Pour un grand chanteur, un formateur des idoles, donc il faut ça l'Nzembo est un kilo na ye. Et c'est Nzembo ango ça. Faut que ça l'Nzembo bongo. Et ato yembi biemba yembo bois qui mutu kingani te. Yemba Nzembo. O est un kilo na valeur à grand mayas. Donc ce qui Nzembo ate donc tinate. Donc il faut yemba Nzembo. Donc ce qui baba toi il va mission bali. Basé belé papa Chiré ali soit koyemba chant ayemba ngopoa ata la vie na ye ndenga zaka na vie na ye a confirmer biso na chant par rapport à chant ya blessure et ça la biso plaisir donc tina moku toke musika te mettre on a besoin ya banzembo ebima biso to yoka Nzembo lisolo pe na boyoke papa Chiré za de la kata studio pour na kosala hommage à fait na ye studio aza frère na biso Azali petit à grand mayas, ya papa nabiso. Sora ko sala chant. A sala chant wana au fond du cœur to yo katon di mage malgré grand mayas azate mais représentant mo valable ko zala wana Paul ngola biso ma passe. Il y a un problème. Merci beaucoup mon frère Dito, je suis très content de vous recevoir. Et tous continuez toujours. Bana poto, bana mokil mobimba. Oh, tous na quartier Molokai na Kanakana juste là. Oh yo, bato papa we marani na sabino ba pire ne balo ba non. Matangi sera pas ba voisin, mais pas ba kolo palais. Matangi continue rara. Donc tous ça toujours tolo la fait. Papa we mba toujours. Bonjour mon frère. Oh, bonjour. Alors, bana poto basolo na biso, lelo oyo fait beaucoup d'accueillir, ça fait plus de 2 mois déjà fait accueillir. Na cadre toujours Yamasolo, na ndenge toto solo toujours. Lelo oyo fait accueillir, na habité toujours fondation toujours so continuer. Na habité par rapport à hommage à ba mission ne basali, fait na bango hommage satisfait na ba mission congolais. Ba notre ba mission nini. Na basali hommage pour papa Wemba. Oui, nous sommes basali satisfait. Bon, naza satisfait na oyo net ba petit na ye. Naza satisfait pour vieux na bango. Vieux za ikolo histoire. Il y a za grand mayas au biso to yebi na bevenema. Na bevenema muto koka ye azate. Chanson petit aussi au Koffi Olomide sali fait na ye. Ça va? Boyambi yango? Non, to lingi yango te. Olingi yango te pourquoi? To lingi yango te po aza ko na vie te. Azali pire petit. Mais petit comme qui à côté. Yamwani salike. Même vieille moko de vie naie les raki en vie. Alobaki ke bako côté na petit wana jamais. C'est mon qui l'aide. Oh mais yo te témoin yo wana petit na nga wapi. Yo ji ama moto sawa. Tokena na parler à vie a bengi ngai na yodi ama moto toke kuna toko questionner l'air ezalaki oyebe loko esalamaki na même link oyo nani oyo Gabon nani président Gabon nani te bongo oyo Lios Club Vincent Gomez voilà l'air Vincent ou na même link Vincent Gomez a bengi via Kekuna bavandi solo il y a quelques minutes mbala moko mais c'est ramen pesa la maboko yamana mais oui azali membre oyo a koti na boîte
Ouais, côté na boîte sika. Yochi non confirmé biso masolongo. Yochi bana poto ba mona Yochi. Donc Yochi les gars boye, hein bana poto ba mona yo. Yochi bana poto ba mona. Il y a une histoire d'ago. Toi qui as gagné la yé la vie. Via lobby. Non, il est pasagi surpris. Bon, azagi surpris ndenge zale la ndenge wana. A sepela gi nango te. A sepela gi nango ata mukete. Vous comprenez? Donc, yemoko yebisa biso que lelo yo ayebisinga non petit na ngazi makanda lelo so ngana kufi mutu wana aya na matanga na ngate aloba yango boye ngai na témoin oculaire yoji ya mamoto yepe soka zuka avanga ngape na royate biso to nota o vie na biso aloba na biso yango to nota. Oui, aza musicien a yembi mais na biso ba pété à vie et plaire nango bisoté et plaire bisoté. Siko lelo oyo kofiolo mida sali chana ye marake bobo yango bolingi yango te yango sali ke no bo beta porter parole na ye le ba salaki awa pona ko distribuer ba CD na ba maison de disques bo frapper à gogo lelo azali na Saint-Joseph. Est-ce que babilo abongo pena bana moloka na respo ba tutu basara na biye basara ngo chebino est-ce que logo wana vraiment na ebité conseil no wope sana ba to basali bongo tenga na ebité parce que wana zapenza ba descendant ya viete. Yo c'est pelina yo c'est biso eza ba le rail omoni ngane na zat est-ce que ngana na mbala te na mikilite ngana na kinit osomo na présence te omo na tendance te ngala na mikilite ngala na kini né et grandi à Kinshasa né et grandi à Kanda Matonge Kanda Assis bamba na mai belé na mikile ba yebi ba mwana sali ke no fo baka bo beta porter parole bo beti mwana bato na hôpital mais c'est des arabongo te est-ce que tout le monde a cédé ça na mabongo na yembi fe na ye avec tout cœur mon ba mukulu a BBC cédé na ye ba to no somba distributeur rien mo distribuer ngo na édition tout ça bongo ya repesa na mabongo est-ce que zalate c'est des alliés, organisation yo sali, maquette ke kuna et bimi ba plan, au pesi date na yo et bimi, l'air et bimi, au prononcer producteur na yo il va produit na yo au MSO à la moulée MSO Landus production MSO Molende Koukoui et ça ndenge wala biso to ngino so man édition elo epesi no canada. Pour il faut à la bongo ndenge babimisa balbum ça la bongo tokinaga oso man édition et ça la repesa na mabogo boité so combien mabogo go mabet et go mabé. Merci beaucoup, je suis très content. Merci beaucoup. On a pas poto bino mo bomoni, bo suis information sur. Donc Zimaka na utoloba awa ke non. Ba disque bima na we belé o tokena biso tout tokena rosomba na ba maison de disque awa na ba diko musique tokena rope. Mais oye ko manga ko yaka na matonge pona ko distribuer yango, on ko misko provocation. Yango no moni pe bango pe ba agir na ba façon na bango, donc il était clair. Marge ba ko bomba mais bino mo boyebi ke non. Bama moyali mo ebele bana poto ba Hollande biso na habité moi 2-3 personnes oyo yebi ba kana ba Paris ba kana ba Londres na cadre boula idéologie oui nana masananga ba maso na pesa bango na to na mema bango même papier ngam na mema bango papier na zana tatitigana mon à Paris à mon bella mais kopeza na Paris tozana diagonale azali nana petit nanga na Londres telinko yazali nana petit nanga edi na Suisse aza Bosco Sabuela na Paris azali alors na pesi bino bambote l'essentiel bomoni masa na bino ben Afrique akembate azali Bamporio. Merci beaucoup mon cher ami. Bana poto ba selem dans les bombardiers, Jusé Katanga, ba fait nanga bino boyebi, ba Robert Basende, besoin information, bo sentinde yoji ma moto boy na yoloba pour ba ma misra ma ya na butu.
mais toujours na yoy par rapport parce que boy na ba mi bimisa quoi donc ba CP na ngote par rapport à information mais donc to so secret moko boy to so vérité moko boy lisusu vérité moko boy kaka ba vérité eko bimaraka ba vérité eko bimaraka ba vérité kaka eko bimaraka méchant na nenga osakana te méchant ça va ouais moi moké méchant borana ngoya nini na ko ebate na méchanté tozaka na cadre matanga mais lelo oyo alobaki eloko moko alobaki yo ka bien te matanga kester via alobaki bapaya bayaki matanga bapaya bakei lokolo matanga etira eba bakolo na bakolo matanga batikana kolela ti lelo yo olongwa lelo te ngaye elongwa lelo te menenga fote mais petit na ye mopao asali hommage à petit aussi plan et robert ba tout ba CP na champ pourquoi nous bo CP na champ après matanga vie tolingi polémique te mutamta zo la ndenge na ye mais muto asali champ na ye pourquoi bino bo ko accepter yango te ngapela blaka pana na yoki na ngango te na contre te na yoki na nga champ ya vie te bayembeli na yoki na ngate nalandaki oyo les seuls qui nous restent à salaki na clan viva oyo vie mopao na yoki na ngate na nenga mabeti na yoki na ngango te pe ngabe na tala ka TV mingi te ngana tala ba chaîne na sport porte parole na elobi ayaki pona ko distribuer ba CD ba beti na bana matonge na Saint Joseph bana matonge wapi biso bana matonge biso yo to yali awa ngai salon na ngango wala salon coiffe ngai yo mopao ba bwaka salon coiffe ndume beaucoup le coup de kolobate mais na moyi nanga muto aleli ate babeti na moyi nanga ti botika la moboya pe mate botika soso mo mbe wo mona botika mo woyi apema en paix. Merci beaucoup. Merci. Si muta kay boto luwa ba problème azala makambo na bino te botika via apema tozala ma premier belé to pendant samedi. Pour votre information to pendant samedi banderole ngo wana. To senga mino merci. To senga mino merci nenge boyaki ko assister biso. Beaucoup de mokili momimba oui. Beaucoup de mokili memba oui. Mais abota mi pe na mabele na ye. Esika awuti. Yango na biso to sengi bino merci nenge bo assister biso na matanga ya grand prêtre. Tozalaki na Jésus, to yebaki te ke wana Jésus. Merci beaucoup pour la participation na yo. Batutu balandinga, besoin d'information, besoin de ba rimer, besoin de bonga na kité tsina mabele awa. Pour en repérer bien information. Boginde ba lobby, ba miso ba bike et abangote, ba miso ba bi ba ebi makambo wana ti. Donc très simbelenga yo bika façon ni no coacher ba masolo o po ba masolo o ya ba bimba et aussi la lelo te timukile wodayaka. Juste attends yo masolo. Merci Nabana Pototou, merci Nabana Brazzaville, merci Nabana Côte d'Ivoire, merci Nabana Gabon, Naniga Bolela, tonton Nabino par rapport à l'actualité pour la Kitaratina C, pour nous repérer cette information aussi. Nous vivons l'époque de celui qu'on appelle héros dans l'ombre bébé bouquet tu confort la femme aux classes mondiales, la femme qui affronte la conjoncture, que ce soit la hausse ou la baisse de dollars, d'euros, elle est toujours présente. Donc blaguité qui nous politique, qui nous basominganga, Yves Malou Kinshasa Maramboyo Ebi Masolo, nangana tanga comme on aime na tanga te po ebisinga mikolo na tanga na kombona ete Tracy Mbelenga yo masolo blague ko toté kojo au kamaji masalanga to sala lo rolande to yokana ki na cadre boulot ya idéologie merci na bino noso actualité toujours za rana elengi ya Congo po ba bien elengi ya Congo kindoki politique bateki ndoki basominganga boucle alanda tozoloko ta papier elengi ya Congo Glody Diasika la mignonne hey! La mignonne Tracy Mbelenga pro